Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Enfin, Roger Ngandou sort de son silence. Roger, il y a Roger. Il y a Roger Ngandou, porte-parole responsable, porte-parole parent. Ça fait longtemps que Roger Ngandou, tu es bien Aza porte-parole, il y a Jibem Piana, papa chéri Motopamba. Ok? Alors, Lelo, Tomoni, Aleki na média pour nous dire quelque chose d'important par rapport à ce qui se passe à son ex, avec son ex plutôt. Na maramunion so Eleki. Na ochi labino son boyo kabino moko makambo oyo Roger Ngandou alobi. Alors, batubele ba condamné pourquoi Aleki na télévision à s'expliquer pourquoi Batumsu Babi que nous avons pour ça en actualité parce que ça fait longtemps ayoka nakalisu souté Batumsu Babi que nous c'est le loko moko bien. En tout cas, batu ba juger chacun de sa manière. Alors on a la bino audio oyo bino moboyo kandenga lobi et puis to kozonga pour to commenter. Yango ba mibali surtout les hommes. Bosa la choix ya basini bolingana bango bobimana bango ata biso basipe. Il faut que ça la choix ya muto ko bimana ye yeba mutu nyo ko bimana ye po mutu mususu un jour a la bombe ya retardement. Batumi ba condamner Roger Ngandou pourquoi olobi parce que yo za na posa yo pe ba ya ko sosola yo tala kutu Koffi Olomide malgré ki star na ye malgré mbongo na ye malgré notoriété oyazanango mais bomondi basali Koffi Olomide ba exposer ye toko lobate ke makambo la fille azoloba nyonso eza lokuta iya makambo pe eza ya solo na kati wana siko Roger Ngandou ofandaki na yo eloko nini tindo oya ko répondre eloko nini tindo ya ko loba makambo ozoloba ozana poso sambwa to nini bon bino moboyoka réaction il y a Roger Ngandou et puis tokozonga pour to commenter kaka ndenge to mesana kosala awa chez Bibiche Mbombo officiel. Ceux qui n'ont s'abonné, n'hésite pas surtout de le faire et puis on se retrouve tout juste après. C'est parti. Comportement d'un temps au monde, il y a GL Show. Parle de moi et de mon groupe, je préfère. Et vraiment, je veux souligner ça. Par rapport, il y a patron, il y a orchestre. Patron, il y a orchestre. Vous avez un critère, il y a quoi engager. Bande Konabiso Oyo, va charger à la communication. Donc, quand vous engagez la salade, vraiment, ça a tenu vos images en fait. Il faut qu'il y ait des critères. Nous, sommes quand même bien éduqués à passer sur le banc de l'école. Azana a une certaine logique dans sa tête. Mais quand vous ramassez n'importe qui, parce que quand physique n'a ils a bien, toi, Azana, ma parole moko flatteuse envers vous, sachez que ça a tenu votre image. Ce qui je vois maintenant étant qu'un parent là, là-bas, médias, les lots, là-bas, réseaux sociaux, c'est devenu insupportable. Ça commence vraiment à gêner. Ça commence à gêner vraiment. Vous engagez de mal éduqués, on va pour refléter l'image de mauvaise éducation reçue de leurs parents. Les lots, les musiciens, on va appeler ça misala wana, bazonga sima. Bango ba comment en vedette et puis c'est pour régler leurs comptes. Internet, communauté congolaise, ils ont utilisé on a ndenge yamabe. Donc et comme même ba couple ou baza marié, il suffit qu'il y ait un souci. Ça calcule que bana belle famille, tous ces règles maintenant à internet, même bas secret il y a lit et ça est étalé, ce qui n'est pas normal. La chroniqueuse, le journaliste, vraiment suivez même l'exemple de Mamie Lela, avant Mamie Lela, les lots n'habitent sur Nanya Leki. Et
sachez que ce que vous faites là, ça va vous rattraper un jour. Vous avez l'ambition un jour, vous en avez pour ça, vous en avez pour ça beaucoup dans le cadre de la société. Ces histoires-là, c'est bien aujourd'hui, mais ça va vous rattraper. Et puis, bah, chef, il y a une entreprise, il y a une adresse, il y a YouTube. N'engagez pas une meuf parce qu'elle a toutes les parties en place et tu te dis, ah, je peux la taper comme ma meuf, ou quand je serai à Kinshasa, je vais sauter sur elle, tout et tout. Qui raconte n'importe quoi, vous applaudissez parce que vous... Ah oui, j'espère que Binomo Bolandi Bande Konangai, Bolandi Roger Ngando, Ndenga Lobby. Roger Ngando, d'après moi, il fallait faire d'anaïe. Franchement, je vous dis, il fallait faire d'anaïe atika makamboyo, atalangonga lokola, n'habité, atalangonga lokola amonité, ayoka lokola monité. Pourquoi? Ce qui va tourner makamwana beta kara. Il y a d'autres choses, hein. Yo mondo lingu omiko disana buzo bawana. So beti kara. Et ça ni. So yo beti kara ekosala nini. Rien du tout. Rien du tout. Parce que l'ingaka okoma ridiculiser na yo moko, bako ridiculiser le yo kaka boye dans le vide. Yo moko zo fongo la porte. Omoni moi si oya bimana yo. To mobali oya bimana yo. Amuto finga te. Te amuto finga te. Oui. Faut à mutumoka que non, mutu est déplacé. Mutumoka mutu est ça la bien te peut-être. Ndo ça lango. Au moins bo passer ba bon moment na mutuana. Ngana monango c'est ridicule. Franchement, je vous dis. Toko za to bebani na mutu atana ex na nga to bebana to kabwana bien te. Mais jamais na ko betali solo na ye. Ketalo moniye na mukongo zaka na tache mowa noir na nini côté boya zaka non on est à intimité. Eza intimité. Ngana kokota na intimité wana te non ko lobango te c'est trop ridicule. Po ye peso abi aleka abanda ko loba. Donc biso mbele to koma ba ridicule. Eza na sens ata mutuna makolote na kibomoto na ki humanisme nde toza batu boy. Na normal bo oko sa langote parce que ça quand même muto bolbala ki I love you yo ma congolais na communauté na biso congolais ezaka makambo bondo monango awa na YouTube na biso ba congolais ezaka ando mona ba nonsense ezaka ando mona ba compte à rendre ezaka a mona na makambo elekana na mbetu boya nango na YouTube na biso comme tribunal. Oui, ça fait mal et ça la passe. Au monde de les canards na la télévision to loba bato balanda biso to ye barate eza na mutu mosusu a Orlando yo ye barate a Orlando ye ba ozo ye bate so ozo ba parole déplacée ou bien ça les loro mo lobi parole mo boy mutu kutu o ya ko rappeler peut-être ye bate e na landa kayot ngape na landa kayo à cause de semeki na yo à cause de la ndeko na yo papa na yo frère na yo. Erto le kanaba télévision boy, erto zo loba to pezaka ba mona biso. Erzo loba oyebike eni mutu akolanda surtout eza réseaux sociaux. Mutu nyonso akolanda yo, mais erzo loba o loba nini. Ozo loba nini. Yo ba loba ka réseaux sociaux o ezana envoûtement moko à mort. Franchement, je vous dis. Réseaux sociaux, ils ont un envoûtement. Ils ont un réseaux sociaux. Na normal boy. Au monde que ah mutu sous. Mais na réseaux sociaux à la tifa son cezalani. Ils ont envoûtement. Oh, mundele oya sala ba réseaux sociaux oyo ba plateforme nyoso azanani. Baza bato bo cultiste. Baza bo cultiste. Mais sur RIA Roya, a envoûté les réseaux sociaux, ba matara kitara ba kufaka ba donc ma besa mara awa. Sur il faut y ba ndenge okende na réseaux sociaux ndenge eloko ni okoloba. Okoma toko kita. Makamsu to sala lelo total la lobby. To sala makambute kaka po non sala kapona zo succès, pona zo mbongo na YouTube, po mokile monanga ko sa bongo te. Comme ça la bonté 5 ans plus tard 10 ans plus tard na pesa bino exemple na émission nanga na saki la fois passée bato balanda na pesa exemple ya Kim Kardashian bando kola asara vidéo moro boy
oya bolumbolisation na bo tant en français bo ebi déjà moi en français etika en internet jour mususu moi na ye ba ne ba koli déjà ba Kim Kardashian famille Kardashian Kim wana ye mo wazo betangoli solo na internet abi moi na la jeune fille na ye abandeka ne bana bazara développer abandeka ko tchatcher ko en fait na YouTube quoi na ba internet ake ko retrouver bolumbu ya maman na ye on va publier il y a des années passées. Alexis maman I see you, this is you. Maman Simba Mutu. C'était en quelle année on va publier bolumbu na ye? Moi na moni bolumbu à maman. Un ils a malédiction. Et puis des deux ils a sonné. On va moi na nini? On va expliquer moi na nini? Conseil nous on peut ça moi. Bilom sou totalaka 10 ans plus tard, 5 ans plus tard. Toloba teka rapoto sepeli sabat. Nga na loba en général, na biso ba journaliste, na bato nyonso bazaka na monde da média. Eza bato musu ba regrettaka. Ah, pourquoi dans les cas d'émission, pourquoi dans loba malobo o ko regretta ngo plus tard. Fali pour panenga zawana. Azo regretter, moi je vous dis. Ko regret na ye, eza pour na mbongo te. Fali pour pas regretter pourquoi amema ki ba journaliste na poto. Nde loko ya zo regretter. Pourquoi amema ki ba journaliste na poto. Et loko asali loko moko ya somo. To matato ki ta fali bako yoka na te na Koffi Olomide. Oui bako yoka na te. Mais Fali Poupa à cause d'un ingrat à niveau 0 TT. Ndenge zana ayebi. Ndenge zana ayebi ke Koffi Olomide atabola mumoko asale lae. Mais Fali Poupa permettre te ke muto ko matina niveau ya ko finga Koffi Olomide na biloko ne akati. Na forme na ye intérieure. Na forme na ye intérieure mokile ye biango. Et un sens heureusement déjà ami sokole la qui est déjà ma boka lobi que non ba journaliste bazaki invité en tout cas makambo ba ça l'équipe était oui à se dégager qui derrière eloko na mais ce que eloko na acte na salaki et on met ma journaliste na poto surtout ba finga donc cela veut dire que quelque part Fali Poupa yende accepta ki buzo ba wana ayebi ke bato wana ba finga na kombo na quelque part asali bongo et ça passe yango hein. Au moins les réseaux sociaux, sur les chaînes à télévision, mais bah suspenda la chaîne ebele, mais bah journaliste ebele bah les na TVT. Biso to bandar ba télévision, il y a kana cahier de charges. Il faut ça la émission 0. Bata la présentation na yo. Émission 0 ka R ça ba otalo ba ondimoto pas ba étudier on ba directeur programme, ba DG, ba ko étudier on bata que non compétences ni aux anango. Comment tu présentes l'émission? Osa l'interview. Teva Kalizako le kanapa mbate. Ba biso toza ba chance de travailler na télévision. Osa vraiment diriger. Boza ba caméraman, boza ba réalisateur, osa directeur à programme, osa va na DG au talon na télévision. Aussi ces émissions boy. Déjà le bien en tout cas félicitations Bibi Chumbombo. Mikolo ndezayo. Parce que c'est le nene, ils ont déjà une éducation zanango et puis des formations et l'autre ils ont namakila. Moi mon père a été un journaliste, papa n'a un journaliste. Il y a de yanga ils ont makila. Yanga ils ont makila. Na éducation na zui jamais na ko ya devant biona le baba sottise. Pour na ebina nya olandanga ati. Tout le monde a qu'à abonner na chaîne, ba abonner ba obakisama merci. Mais toi baraté banani baza abonné baza ba abonné na biso to banani ba olanda biso biso to leka na télévision bo to yebite nanya olanda biso neva to yebite oyebite na bandoki mususu baza na kata chaîne o bandoki mboka bandoki soki ya wapi yango mutu musu asabona atala ka évolution na comment tu évolues comment tu évolues plutôt donc yozo leka na télévision yebelo ko nyon sala. La fois passée, dans soulevé qui m'a maniqué, de maniquer comment ingratitude naïe envers Fali Poupa.
Naebsaki bango, naebsaki bato na lobi, il y a d'autres choses hein. Bo kondanaka manikete. Un maniké azaki moi ça babia musicien. Et puis de deux à travailler na ba musicien belé. Et puis de trois, tu éviter parcours à maniké abimana nani, tu éviter abimana babia à part babia azapi na parcours naïe. Naebsaki bato, il y a trois choses. Oyo bato bayibaka moto étoile, bayibio kibomoto, bayibio chance à vie, bayibio humanisme. Okomika e bobolo. Okomosa na makambulo, o raisonner le roi nyama. Makambo bato, ba omona bien, yo zomona o mabe. Bato makambo eza na sens yo mona o nonsense. Makambo eza nonsense yo mona o sens. O banga moto te, o mimona yo danger, o mimona yo ndo leki mayelo, oyebi koloba. Or, eza déjà ba longolo kibomoto. Donc tikal no tono vide. Il y a liboso, eza par les liens du sang na makila. Bako yibo étoile na makila. Oh papa leki ayibe étoile nanga. Oh mama kulutu akoma na mbongo ayibe étoile nanga. Oh papa, bino no bomona te papa sali étoile à moi. Atali kaka mona zana étoile, sali étoile na ye pour akoma na mbongo. Il y a liboso par lien du sang. Ngana, omoni ngana banaliste ngana sabe mission ngana salaka. So landinga tina suka ndo comprendre ma na zoloba. Ngana linga to kota to lobela ce qui est réel. To lobela o ezo en fait Marambo ils ont touché la société. Tout ça lobela o ezo s'est passé actuellement. Nalingi analyse nalinga ezala terre à terre te to loba biloko musufu to sont un peu spirituel. Tout ça ba chrétien to sambelaka to kenda église to ça la rassemblante ne to ça ba réseaux sociaux o ça le rôle sambelaka to kenda église non to kenda na église. Musala na biso yo eza pour informer, pour former, pour éduquer aussi, pour divertir, oui. Nga na yebisa bato, ya liboso na tangeli bino lien du sang. Ya mi balé na tangeli bino eza par le rapport sexuel. Bako yebe étoile na yo. Ya mi satu eza par l'argent. Et lo wana bo rete na ngo ba abonné na nga na répéter ngo souvent. Trois façons. Ya koyiba étoile à moto. Sikoyo boyebisa ngai. Eza moto mususu boye. Ando la wera libère moi. Wera libéré na sens ni. Parce que ayebi ce qui s'est passé. Ayebi eloko ni salama. Ayebi. Pona nini bazor na nzela nini. Moto mususu ko kabelo mbongo boye. À la salle échange. Mambo, surtout mambo dans le belango chaque jour. Pour pas tout souba ye baraté. Yango ya. Omoni mutoko kabelo kate. Yo poko kabela mutumbongo. Mutona yibe étoile non. Non bon monate. Yondo kabimbo mais mutona yibe étoile non. So kaza sorcellerie. So ba yibe étoile les a destinés à mutu. So ba yibio. Zamba lobaki o pamwama dans 10 ans, dans 2 ans. So ba yibio et comme tu as 20 ans soko luki délivrance et surtout soko ça consciente. C'est ça. Ba manike au monde na ba chroniqueuse mususu zo mona bazo leka ba ça nonsense o. Ba yebi mamba o sala te ba o tala lelo. Lobi na ba o tala te non ba zu conscience te que marambo na o sala les amabe. Jo ba o soit conscience peut-être que ça trop tard. Oui, yo ko leka na télévision fingi moto fingi donc au banga to fingi. Mais est-ce que boye ba conséquence? Obi conséquence nango ekozala nini plus tard. Et loko nyo créer na motema moto. Eza ba tumso mona kufi bino bo mona ka moto mo après 2 ans, 3 ans, 4 ans kufi bien comme na problème mo situation mo difficile eza pour ani. Peut-être à futa masumi ya 10 ans passés. To mona moto ko na nzela kufi bo to ebita kufi ni mawe ya kufi malade a profiter. À ça les loko mo 5 ans passés, 10 ans passés, 20 ans passés. Tout le monde a lelo mutako ya kufi o a suivi maladie o ba beti masasi ou bien kufi libo mo brisque toye bakate. Yemo photo ye bakotambola comment est-ce que nous allons marcher. Tout le monde Roger Ngando à l'équipe pour intervenir oui. O ya sali c'est une bonne chose. À sali bien. À lobby parce que à lobby par rapport à ex na yo abima na ma lobby c'est très important. Pour yoko le kabo au fingi y a pas de problème. Au fin tina intimidable. Alors, un jour, tu as un projet. Au cause à cadre dans la société, mon robot.
au ça attaque à cadre tu peux créer une entreprise alors crédibilité na yo ya yo mona ezani et kozani oui ozana bato ba solisa yo bazo batana ba flatteur parce que baby que noté moi sur moi mobalo te place auto cha été ngana yemsa bino la fois passée na bi omoni manike bato ba considérer que le roi mutune sala bien té bato ba mona que le roi sauvage liboma bato ba mona que bon pona ni par rapport à makambo aso sala ye pona ya moni o sa makambo normal mais ça na bato mususu batali bete maman azane liboma mais or ya mona za liboma te pona ya mona za normal muto abo déjà tika ne bobolo soko yebise bwa ko finga yo mais jour en sa conscience nde eza trop tard soko moni muto aza mvute omoni mutu oyo osala makambo o bato ba mona eza anormal eza wa muto liboma na nzela ye azomona lokola aotambola bolumbu aole biloko ya salite ye pona eza bien ezo arranger mais bato ba mona ngo eza bien te eza poni po aza liboma aza normal te ndenge moko eza bato musu aza liboma ta olongola bilamba te mais na consciemment makanisi eza déjà liboma eza kwa muto liboma aosala makambo moko donc à contrôler ma mort ça la té pour na ya mon ngo eza bien eza ni ba yibi déjà ki bo moto ba yibi étoile mutako kabelo mbongo ndenge za ba boss akabelo mbongo zwa 2000 zwa elamba zwa nini OK yo c'est plus ba kabelinga mais oyebi échange nini o muto ana sala échange wana eza nini nalingi bino mingi en tout cas Roger Ngandu d'après bino bomoni ndenge nini réaction à Roger Ngandu ezali ndenge ni pona bino asali malamu Roger Ngandu asali mabe ndenge à réagir d'après vous trouvez comment est-ce que ça allait bien est-ce que ça allait malamu pona ye oui c'est une bonne chose après si point de vue na ye par rapport parce que ça qui ex na ye tu sais bien que non Roger Ngandu abima na ex na ye melelo et ça lui sonne il est mon quelque part à Rwanda. Et ça les sonne à regretter. Et moi, si je savais, là, on est Tinda Kanga. Aïe baraté. Il y a d'autres choses, et ça, la mélabie, on a vu. Il y a d'autres choses. Ce qui t'oye baka. Mais, ton gâteau salanté. Bisson se to regretta. N'angoisa n'a pas regretté. Bisson yonso. Au comment raisonner. Eh, mon Dieu, à l'époque, ce n'a yé ba melikamo n'engana salangote. En tout cas, ceux qui n'aient pas été, je n'allais même pas faire ça. Oh, regretter. Pour Nanini, pour ébaquer à l'époque où on a été. Hôtel, t'es mouton vraiment, n'engana bimana été, business vraiment. Business vraiment, non, ça l'angote, pardon. Non, ça l'angote. Mais, au talibou, au sali angobo, comment regretter. Donc c'est ça. Merci beaucoup en tout cas. Je vous aime bien. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Abonnez-vous. Bon, ça va prendre de vie nabino. Bon, mais quand tout sur la naba commentaire en tout cas. Pour ça la mini ba commentaire ya ofinga te pour ofinga za ezo sunga bisote. Alors, muto aza insensé nde osala bongo. Muto aza muto a réfléchisaka. Azana mutu na normal, aza mutu sardine te nde akolunga a déborder les biso à l'obamabe. Makambo biso to lobanga na loba, je suis toujours au milieu du village. Ce n'est pas que naza parfaite que les kabatunyon sort, ce n'est pas que batu oh ba la ngai na l'équipe on a mayele non. Nga nazara toujours na mikitsa toujours devant ba abonné na ngai. Na bi ke bino batamaye boza belé. Bozo la chaîne na bino bibichu mbombo officiel. En tout cas, abonnez-vous massivement. Partagez les liens de cette vidéo, partagez, likez, commentez et comme ça la biso vrai kitoko. Bon s'abonner, bon liker, biso ezo pesa biso lisusu courage et à travailler en makambo zambeka asunga. Na bike actualité on peut comme aussi là non. Encore YouTube. Actualité ça la une semaine après piou et sili non. To comme beta ma msusu. Matière ezali sous-souté. Merci beaucoup pardon na bato nyonso balinga ngai bato nyonso bo s'abonner abonner fidèle bozara toujours wana présent. Merci beaucoup na confiance o bozo pesanga bato babenga ngai. Merci ko benga na bino
ils ont encouragé Bissou. Merci beaucoup en tout cas. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro de cette émission 100% News et Analyse. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.